faire cher de poulpe azobimisa kalate Yesu te me Yesu a bien Yesu on a Yesu ya chanteur nyonso ya Congo sans exception pour un superlatif Poutine. Donc Poutine, l'homme qui fait trembler tous les artistes congolais, sans exception. Yesu, au côté singa wenzapo. Mais kukumisa mona artiste, au kumisa muninga na artiste. Tu me faire déjà ngana zala fanatique ni na wingi. Si vous fanatique à faire. Si vous t'en poye, bon, je vais tourner expliquer. Faire na fanatique ni déjà na wingi. Uka mwa mobali anda so asembela na litoi. Ayembela na litoi. Ça yembela na litoi puis na ifisa jour na obala yo mdu foyemba. Siko ayembela na litoi nde nini. Ayakina tufani na le palais, tufani ba edo muzamba, ba gimakoda, tufani to bae. Na yo kaskonze bone mona ibse mais Jésus yembaka buya chaka yembaka abado yembela kasukula litoi. Ba image moko ebimaki pona leki na yo héritier Watanabe. Papa mambo ye nango non olobi bien ba leki na yo natuni yo isalisi bon loba toke isaini image ebimaki ya ndenge nini image wana yo tala yon mais yo mona non te ya Wiz Khalifa o mona non te ya 50 Cent o mona non te ya Jay-Z ya Rihanna o mona ngote. Ça fait quoi? C'est bon. On a pas délire à sa star. Attends, ce yang bimi, et c'est rare ngana salé puis voilà, attends ce bimi na je m'excuse et puis voilà, dans ce qui va pardon c'est tout, pardon libère. Lokwa baza ba leki na yo. Moi ba leki moi ba ndiko bunga moi nzela muke. Yo vie na bango, grand frère na bango. Tokotana moi dossier na bango muke bongo tout bima. Makamo il est kineti ya Fabricas na frère na Fali yo moni onde aujourd'hui on se temps retour dans ferry banana retour na soit Kofi soit Ferrobiawera pour retour dans ba question siko ndeza lo baza mibali ba bunda so ba bunda yo ka s'il vous plaît ba bunda so ba bomana ba bomana ba potana moi je m'en fous ils a l'air et délire dans bango. Ils ont yébélé plus oumela. Album. Yébélé ça. Ils ont yébélé plus oumela. Ils ont yébélé qui n'ont dit tout ça boyé na obeta bango. Si go ils ont oumela tous. Beta ce qu'on est banane. Et obeta ba tout sans exception. Très bel album na ebisio. Je pense ça. Depuis na bimisi jusque là, tout le monde terminé c'est l'album na eza na koko soboité. Bakangi siken bakangi pe so bakangi mo biso ba mise congolais to lo barao nazana bilamba neti Jay-Z alata na voiture neti Puff Daddy aranango na ndako na ngai dini zaraneti soki ndenge ninde ba américain mais ba américain ba finga na carte oka o prazo boudé journaliste o azo boudé o ya mise azo finga bakangi sana kate voilà donc ça que so you pouvez biquer au finger rabatu so ba finger peut faut supporter na dinga ina bo jour en écouter na sankara d'écoute dans la carré club non na place mo ba binga ngoni to akina simolo katondi na eli sankara ma yo na panza bord na yo bana yambi mutu nanga osomona. Salut Nabilo Soto Yobo, c'est Pela Mikolo, makasi na www.clubwa.com. Ezana bongo Freddy Akimbe, beauté à chérie, moto la vérité, petit frère propre et Ange Akimbe, Moninga Yannick Tantou du Weber et Yannick Nzanga Platine Chipamba. Evra Bissango les très puissants, Mima Wetu et Bela Dinganga. Freddy Akimbe yo Merle Bao.
ningo lubara trop yuna Eric Maindo kovo VVK l'international moninga bienvenue ndombe ndenge bomesana ko sala bino mbale naza bongo na hôtel finesse eza bongo na bandal là na beti sola bandal et la gisi malamon que bandal c'est Paris pourquoi bandal c'est Paris parce que tout solula na l'homme de ici c'est Paris eza bongo c'est le scram tout solané en long et en détail et à large donc tout beta moi ba détail muke pour depuis album mebimi na nous vraiment tout beti solo en ate il faut se côtoyer ba album en évolution ngo za ndenge nini ezoleka ndenge nini boyibika ye tata mapasa asela rabiso biloko bien abini sa mokili et le rognon surtout mais moi vérité moi il faut ça on en kati il faut ça vraiment en kati là automatiquement je vois tout le monde oyo balingaka Freddy Akimbe ou bolingaka www.clubwa.com de la nation en bon tonton l'homme invisible Papi Gene et Pichu Mangaya chéri à qualité Herman Amporio Yona 5 kitoko bossa ramsala tellement kitoko na mata comme ça na kutanana c'est le scram plus 10 pour moi ballonné éviter Freddy Akimbe mais aussi laté c'est le aussi laté les années mais vidende nini ba junior mundele bali ba Cyril Kina bali ba Martin Masinda ilamba bazali na Londres soki kuna Pati Masamba ba Aimé Bidocha donc voilà Aimé Bidocha autoroute voilà on s'appelle maman mais c'est le scram naé to me kana sur la moi qui est lisolo ya ici c'est Paris et puis nous on va la ta makashi ayo lati zakatafu mbotonene et ça Makoko Westwood si voilà Boni ici c'est Paris ici c'est Paris Kitoko actualité Kitoko merci vraiment à la fanatique nyonso nazo remercier bango ba batali ba apprécier ba encourager vraiment nazo remercier bango parce que tout ça qui bateau finga biso mingi et bateau ba finga biso pesa biso courage va pesi biso zali qui non pour musala na biso oyo to sala ngo kitoko et puis le résultat ali rumba moko te oyo kangi na kisasa lokwa wenza minzemba générique zo beta donc de gauche droite bato se pela toujours babi que non de bas Congo ti de bas Congo revoir Kinshasa ti koleka mwanda yango na yango. Voilà, toujours continuer, moi, changement déjà, parce que c'est Léo, moi, Tambola, mais, mon côté, mon nom n'est pas venant à King Kester, dans ce article-là, et bon. Plus 10, album Nayo, ils ont un rumba à Kitoko, ils ont un blog surtout à bien, mais promotion de ils mbatté. Chez bien, on dit, bon, on a couranté, soit vous en avez TV. Tes promotions, mais on dirait, bon, on a TV, franchement. Beti soit promotion, beti soit courant auto TV. Déjà sur le bibongo, on a traité on était jaloux. On a traité de jaloux, bon habité pour na boire yo ten album mais on et salut boy. Yé moi je reconnaître que promotion ça moi vraiment té. Promotion ils a bien. Ils a qui miko na kinobi qui va courir un thème na radio ça tape bien et il y a plusieurs émissions na sali bat va apprécier. Na ba chaîne nyonso na kinezo beta très bien to bimisai moi na bimisaki moi mbongo na futaki ezo beta trop so moi même na kati place to za ba to alela David Gata otiki ngamu nzimba so ebi yanki mpui alela nini inzanga yango meya sukula lengo diata sukula mama bitumba ekoya. Voilà, c'est Léo. Il faut qu'il paye le bacabo, mais c'est le scram. N'ingeza ming système qui ou bimsi album, bimsi générique il faut attendre en ming na Trace TV pour musique congolaise tout le monde na Trace TV ça il le moko niré netika mais jusque là ici c'est Paris na qui na Trace TV. Non, biso ba congolais ni toi na confusion. Moni lelo Trace TV ils ont engagé bango. Nous on a envoyé, on attend résultat na bango. C'est bakocha, c'est bakochate, mais il y a qui koleka na trace exacte qui ont gagné ba millions.
koleka na trace eza te ki nde olegisi le non pas du tout nga selo na kuma ya ndule oyo ça fait 19 ans 20 ans 22 ans na bita ndule somona donc voilà trace to la bango biblak baocha mais trace na yokaki balexaki nzembo to emina fere ba alexango de temps en temps et voilà mais au monde asiko na net biso kana ndeto banda muki boye ndenge nzamba restaurer biso na net au monde maki générique yana ba 5 quelques mille vues banzimbo yana ba 98 000 ba 80 voilà donc l'essentiel c'est que ba landa biso donc c'est trace lingacha a ochana. Merci à monsieur David Monceau, le plus frais. Merci pour votre soutien. Vraiment, je suis ému, mon frère. Donc voilà quoi. Il y a un producteur. Non, il y a un producteur dans la télé. Azo Changai, na chaîne Naebi Black. Il faut nous remercier. Merci à mon ami Ibrahim Dapogan. Voilà. Merci, merci. Mais c'est le Scrum. Où c'est basé plus dans des mots boyembi trop yoka na ferré mais baninga msusu ba chance msusu zaima où c'est basé là par rapport à chance non bandi moni so banzi monangai et tout la public tant de chaki nzembo to yembi na Fabregas déplique bat ba sepela ki tant to chi affaire bat ba sepela tant to chi na peli bat ba sepela donc ça ndenge to ça la stratégie to négliger leur moté ba clip on les adin ba clip on au municipal on a ébissio bon courante frère ben je te dis la vérité ouais bon courante so yo ndemto c'est normal nga c'est le star mboko artiste mboko nazanga avec courant des fois na lobby tam susu yonde parce que question na ngeza qui aussi basé plus na chant o boyemina boneza batu ba sepeli nango. Sur côté la même internet au monde qui ça fait 1 mois depuis tout chango et mati ba vie et comme luka et les canaux dépliquent les angati et fanatique générique à ça comme dans ba 5 quelques ferrailler ça fait 4 nini même ba déplique bango mo pe ba ko zongo ba tchona ba mire na bango ba Fabregas ba mo ba zo ba tchona mire na ba sali promotion parce que ils ont œuvre auto embi na bango donc voilà. De peur qu'Akezara qui album P à Fabregas et Bima qui très bel album. Si voilà. Mais oui, mais tu sais voilà. Non, c'est le Zara. Mais c'est le Scrum. Fait recherche des poulpes. Azobim sakalate. Yesu. Te me Yesu bien à Yesu. On a Yesu et bachanter nion sur la Congo sans exception. Pour un superlatif Poutine. Donc Poutine l'homme qui fait trembler tous les artistes congolais sans exception. Ozokumisa makasi mikolo. Yesu. Au côté singa wenzapo. Mais kukumisa mona artiste au kumisa muninga na artiste. Te me faire déjà nga nazala fanatique ni na wingi. Si au fanatique à faire. Si quand on te poye bon, je vais tout na expliquer. Faire nazala fanatique ni déjà na wingi. Oka mwana mobali anda so asembelo na litoi. Ayembelo na litoi. Ça yembela na litoi puis na bizaka jour na obala yom du foyemba. Ayembela na litoi ndene. Ayakina tufani na le palais tufani ba edo muzamba ba gimakoda tufani to bae na oyo kasikonze mona bise mais Jésus yimbaka buya changa yemaka abado yimbila kasikona litoi ala misigite kufi dans nadaya voilà adaya mais Fabregas mutuna au petit nao te wana baleki nanga ba Fabregas ba wata baleki nanga sikoyo lokwa baza baleki na yo moi baleki moi bandi kubunga mwa nzela muke yo vie na bango grand frère na bango tokotana mwa dossier na bango muke bongo to bima
makambo elekaki net ya Fabricas na frère na Fali yo moni ondeni aujourd'hui monsieur temps retourner en ferry banana retourner soit Kofi soit Ferro Bewera pour retourner ba question siko ndeza olo baza mibali babunda so ba bunda yoka s'il vous plaît babunda so ba bomana ba potana moi je m'en fous ils a l'air et a délire dans bango voilà na ozwata otuna pe bango mais na bandi na na seleo pour y pas ali Poutine y pas artiste moko na Congo ko c'est to tanga ya on a bandi na na seleo moralité wana na leo moralité parce que yo ngana tuni yo potana kuna na za kuna ta mukiti moi mon souci c'est que mon album ici c'est Paris très bel album le côté na mitema ya basi mibali na bana voilà si vous tara mwana ya masanga mo à Londres Milton Zunza aimba matong aibi lingala te tongo ebokotana nganzambe album oyo en tout cas eumela non album qui toka album ndenge za manda di ezo yebele peze umela album eyebela so ezo yebele peze umela ezo yebela ki nonde toza boye na obeta bango siko ezo umela lisusu beta sko net banane ego beta batu tout sans exception très bel album na ebisio je pense ça depuis na bimisi jusque là mutu moko termina que l'album na eza na koko soboité batu tout baza ko apprécier album mon pays peut mélanco musique douce pas de paroles moko boise un peu ndenge non surtout bêtise sikozoka na nzembo to emina Fabregas wana l'homme le plus chanceux du monde est Soebi nan arata liwana avion mutuka train nani wana Lukat Frano Selak l'homme le plus chanceux du monde o arata liwana avion train pe mitukae mon désir batila papa esika bolingo evandaka molile evandaka te lobake okoki kondima kopesa yo bolingo soki ozoko olingaka e kei kotaba wa jansi Romeo et Juliette naza lumumba te kasi nandimi martire ya bolingo na yo mon désir batila amour ecraché sikotaka molwa vie na nga modoko Jean Franco Ferré fumu poye kulo makambo taka fumu abiki na petit oye mbine dinze mona embeli Cyril Kina est-ce que vraiment qui s'ensemble se ressemble est-ce que moni paronyme mais synonyme love ekoti confusion et comment senga précision nana yambe la question pour un champion enga pour ekoti équation pour la wasikotaka nzembo ya Marika Lor Masinda, Zumon, Lor Masinda, Marika. Ce que mibali na bangonde basala kingana zarabu. Et ça moi ba forme moi ba content. Madame Mangoy Mavero. Bango basala kingana zarabu. Moi ba cheneta mushashino moi ba côté. Mais omoni soko zangi batu na poto ko betati. Ce que ba l'homme fort ba contrôler répondre na ba teni. Martin Masinda Junior Mundele. Cyril Kina, Foum. Banikens Bayaka. Kim Prince de Lausanne. Kim Prince de Lausanne, Moutoulanga est débrouillé. Voilà, Merlin Baoyo Pozali, Eric Maindo, Chancel Mbemba Demidier. Mon ami personnel, c'est le Scram Yeyo. C'est le Scram. Zaki na deuxième question, parce qu'on va nous poser deux questions à Balekinayo. Deuxième question. Ba image moko ebimaki pona leki na yo héritier Watanabe papa makambo ye nango non olobi bien ba leki na yo natuni yo isalisi bon loba toke esaini image ebimaki ya ndenge nini image wana yo tala yango mais yo mona non te ya Wiz Khalifa o mona non te ya
y a 50 Cent, au monde, il y a Jay-Z, il y a Rihanna au monde. Ça fait quoi? Il y a héritier, c'est bon. On a pas délire, Azastar. Il y a Bimano. Attends, ceux qui ont bimi, ils ont erreur, on a salé, et puis voilà, attends, ceux qui ont bimi, je m'excuse, et puis voilà. Dans ce qui va, pardon, c'est tout, pardon, libère. Et voilà. Donc c'est Léo, à l'obi mérite. Non, attends, j'ai pas dit. Par rapport à parce que c'est un artiste. Au PC, par exemple. C'est un homme, Papa Bana, président orchestre. Mais comme si j'ai mon côté net, si ce qui ils ont erreur, l'erreur est humaine. Non, la limite, ça m'a et voilà. Voilà, bon, Azan a raison, hein. Allez, a raison, donc, héritier Watanabe, Massanangaï, ami de l'école, tout l'imbécile, dans ma camboana, mais la paix pour Gogan, retirade. Ou mais la paix, mais yébé la paix. Retirada. Retirada des obimana remontada. Bon. Et on m'a pour les autres, c'est 4 mais, et ça, mon biso peut te couper les problèmes. Biso de quoi il est problème. Matika sont dans Massalanga. Massa ça dit chemin naé. Na PC mote place à Kei donc. T'es quoi les problèmes? T'es quoi les problèmes? Yo le okena au loin maison mère ou quoi là problème tout c'est pas la roquette. Ndenge mo pena matière c'est pas lié à Kenena donc bah bonne chance ntilo ke antoura nzamba pambola. Yawe osalinga ngolu. Ya komona ta image ya moto yo abungisanga makanisi ya bato deler kawino nanga esengo nanga se je t'aime okopesa lobiko nanga se bolingo yoko donner esengo nanga se je t'aime okopesa lobiko nanga se wansko nzembo wana mwana vie na biso roi Pelé Britannie Ozia la fille du roi est-ce qu'elle est là nzembo fort. Quand tu m'as I love you, love you, love you, Après, ok. De l'air libre, on a pensé que je suis immortel. Dans l'autre 6 fois dans mon colo, c'est pour nayo. Dans un pamplemousse, koliangana pour sauter. Donc, ko bebisa guya monokono kawino. Ah, batoni meke bazozela kaka. Mokola koko isa bolingo na mabele. Balokota babeta nango zeke. Batumoli poto ekauka banakala. Est-ce que son monodole c'est parabolique? Est-ce qu'on est là? Maluma kumaki digi kena ya umwana. Kwa baki difu mwe erera ko. Album Moïse qui toko moko ah te mais promotion nazolela ngamlo kwa ngamona bani promotion album Moïse qui toko moko na okango ça va bien au Bengani Mati et ça bien c'est le scram biso peut te quoi les problèmes. Quel problème? Problème ça qui collègue na biso Ken Piana boiso na Ken Piana asen Ken Piana aza muta ba dérangement moko wana mutu na ngai comme so bien ngana betaille na ile ma bon yo loba na longoli veste bon to buna o te vieux bikaka ngai vraiment les cagels vous choisissez va que j'aime à quoi le problème ils apprennent moroyer na patron ya quartier latin lelo Ken Piana aza arrêté aza na parquet à Kalam. Sérieux? Oui, sérieux. N'habité bon, et ça par rapport, il y a une émission donc ça va bien titre na bino bochaka wana. Elle dit Ken Piana qui na bochaka titre moi aussi le bien beaucoup la héritier Watanabe. Qui est mort le pas qui monté. Attends, héritier avant de Pananga, il parle ça, il dit ça à haute voix dans la télévision, il sait pas qui bon, ko beaucoup là, c'est un peu ndenge biso to na Congo to zoaka ils avaient moins ndenge. Bisonde to zo na ndenga mabe pour ceux nga la fin de panayo donc tu me gardes to kinena Ken Piana asa isuni nga na préféré les temps que Yozali leader d'opinion et artiste congolais oza quand même mutu moko bo pe ça rappelle na Congo so que ota la caméra au mekakolo et ota la caméra au solo là quand même au pe c'est un message
na patron ya quartier latin qui est monsieur Kofi Olomide. Non, mon italinga Mais agissement wana. Hello na pesili susu ba mamelo raison na ndenge baboya kokota nzela ya bolingo pona souffrance songa zomona e ndoto ya mokristo nyonso ezalaka paradiso yanga ndoto na mona yo lisusu e pene nanga mwana mo namoni garantia muna ngai epa na yo evide yango bimisinga na motema kaka boye trésor osambwisi ngai yeyeye lwalwa osambwisi ngai na sambwe et voilà olelisi ngai trésor lwalwa olelisi ngwanzi mona embele na sambwe kosambwa trésor eloma na po na yo mais moto adindi na sable mouvant ata amoni etape ya ndunda koluka s'accrocher waluka lobiko na ye Président. oui On a posé une question, on a singé la kio. Donc on a singé, au tel la caméra, au solo là, au pesa mon message, na patron ya quartier latin qui est monsieur Kofi Olomide. On a vu na biso. Voilà. Vu na biso, tant que moi na aza plus âgé que yo. Tant que moi na âge moronanga. Ça dit qu'il y a un droit à respect et béli. Donc on a plus besoin, on a plus ce temps-là. Il y a qui est sa vie conseil. Nabi au pesa conseil était au méga ota caméra, soki okoki ko pesa message moko boye. Message ngana au pesa na bango na yebi mutuna sena makolote. Na au pesa message ani. Bakangisi ken bakangi pe. So bakangi. Moi biso ba mise congolais to lo barao nazana bilamba neti jezi alata na voiture neti peuvent dadiara nango na ndako nangai dini zaraneti soki ndenge ninde ba américain mais ba américain ba finga na carte oka o prazo boudé journaliste o azo boudé o ya mission azo finga bakangisa na kate voilà donc ça que so yo po ebike o finga rabatu so ba finga pe faut supporter nati ngai na bo jour en tout na sankara de kuta na carré club non na place mo babinga ngoni to akina simolo katondi na eli sankara ma yo na panza bord na yo bana yambi mutu nanga osomona sengo makasi na go finga na go funda ya musani so afinga na finge afinga na selika kinoko na tel nanga pe na lobinanga pilote poko kangisa era pina ko kangisa ba américain ba kangisa na raté bon ken pe faut comprendre que via la vie na e a vous avez peur na respect kaka et puis voilà quoi mais vieux ba trop ko kangisa pe trop hein bien ti la vie na biso aza petit faut dialogue frère la ka otindi ba doit benga yo ki pa parent na bango oyebisi ki boyebisi abani la souti même na boulot ba blâmer à la rate après suspension voilà mais bon vieux aux honnêtes temps et à kanda ken petam soit déplacé ba langage puis voilà on est arrivé vraiment un message clé au c'est le APC c'est-à-dire Venabiso Kofi Olomide Mopao Chanase Osavi Nabiso Omoni Ken Piana Ade Otaki mais nazoiba na émission nanga asenga pardon olimbise to kindaka na ba justice te pour faux vous comprenez et puis Ken Piana obuyo café pe en carte de presse tala c'est le bon soit bien ça en carte de presse baba ce presse a quatrième pouvoir a la liberté d'expression tout bon quand c'est bon terme ceux qui nini moi presse gros c'est la moi marche moi nini tout soit dans la carte d'Itala Moutaloba. Ken c'est un frère à moi, Sernanga, Angèle Makizembe, je peux pas accepter des bakangi bon mais azara na langage bien kolobara devant mikolo bon et au et puis moi déjà pour ta bolo ko so moniango sorti na yo comme normal. Donc voilà quoi. Voilà, c'est l'Oscar. Ici c'est pareil c'est Bima évolution sikoyo. Évolution, c'est-à-dire ma production
nano bandit ou bien ozo se préparer na tout bongamana no moni na lingaki to kota non na phase promo to chafma donc ça dit tout na tira la tana mbati moko na tika na ngome l'essentiel ba plan ngeli kana télévision biloko nano ezana no boy nano oya kester nano ezana o libaya ko teme o caterpillar c'est le yozara mtamindondo Serge Luki alinga boy les bourgeois alinga boy Junior Munde les squad alinga na seka et do muzamba alinga donc ayo kaka kumbo na ngezala donc voilà quoi ngana zana batu ba edo muzamba ba investisseur amboko ba gima koda so mona ba veste osadi ma veste ungaro donc gima koda donc mikolo bazola taboye mikolo et na bina ngati ba la taboye so na tuni kaka ngalo bina ngabongote ezaka sapé comme jamais Japon te oza makoko siko makoko ya mboka nini te yo Angleterre Angleterre England bon keba mokili mo mbeta la otamso mona boye eza ya kala et yo pesa kanda c'est le azo présenter voilà na mabe mikolo na mabetara mobali ya Marika mobali ya Malor Masinda mobali ya mère na biso Mangoi mère na biso Vero siko bango tout bayokani wana basi mobali na bango te nzembo basali bino oyo il faut kaka bosala bilo msuya sous les 10 donc valise ezo sur les 10 et tondi kuna na palais ya osakanati wana siko le robie tondi ozo bebe benga beta suba yuji lisusu na beta suba botuli kana album ici c'est Paris très belle album na bien le robie tondi ozo benga sumi yibi baya suko yiba ti ato yibi na yo tout eze belé liboso za existé liboso ba kina na ba bash banini ngina ba bash banini ba ina sona si bash banini ouais voilà ma production évolution et tout bon ba production to banda soki to sisi ba promo to banda biso ba production moni ba fanatique ba pesa nga courage force ba fanatique tout na ba ba nego finga na ba nego ba bien ba pesa nga force qui na sala album ndi na sali très bel album ba clip a bien tout et aujourd'hui résultat mon ani ba concert na ça ba on plaisir donc voilà donc c'est Léo a expliqué boloba qui c'est le loba ezaki ba question ya bino ba réponse ezaye ça dit nga naza kutata na question mon côté opposé ezaki nyonso tout bino mbotindaki merci Nayo Merle ba ou lisusu chancel Mbemba 2000 c'est le scram tout komi kochité qui le monde par rapport à ici c'est Paris par rapport à Yomoko Poutine par rapport à évolution pe à makamna ou les râler non mais chamabe monsieur album est bien banzembo kitoko ezali na mbi bien ba misi ba mbi bien ba tutu ba embelinga ba gola ba Fabregas ba Déplique ba Pamela Mbiche José Hendrix net aux États-Unis d'Amérique ba la même nzembo wana makasi ba na ça na clip ndi toza bo to tourner déjà clip na groupe Soleil ya ndikolanga master to tourner déjà clip donc ndi toza bo to tourner nzembo Cyril Kina donc comédie continue à ta clip et quand on a quatre wana on a ba jeux d'hiver tout va participer jeux d'hiver ouais à Kenab hein à Kenab à comment ça en théâtre ah donc to benga maboki ok parce donc atiga musique série non artiste même ngapé na tourner déjà 3 ou 4 pièces hein au lobby nini na tourner na bango au tourner ni ben théâtre maboki ouais oh ça fait quoi tourner vraiment ouais si na tourner na sali ba rôle il y a musicien tout et normal nganzambe ngaskote ngandis konia linga boye c'est Léo moni ngai mani nga boye ou l'accès magoza artiste complet donc animateur té oh na une c'est le scram chanter komisum de maboki kitoko sikoyo yoka sikoyo zela na te zela ozako o elisanini za calme batebele bazotala biso perception ta mo guka muke
il y a moi Arozo Bimsa. Si batala déjà ba vrai Joe. Na lobby au pesa biso. Même des ça la boza art kaka père. Oyo sali. So 8 ans au filmer biso ana ozwana yo bani to sala na tout à l'heure voilà. Mais rôle na yo. Rôle na ngeza que je suis artiste. Voilà. Artiste aolinga moi si ya boss mo boya ko choquer. Na suka na ngo koma ki artiste ba botole nzele na musicien na kaka puis voilà. Musicien on a né nganza ba invité ngataka mo musicien na esiko na botele momi voilà 3 ans na kaka na botola sele yo momi soit degré mais na kata théâtre non momi mutalinga po kasi ko botola mutu mbabotola mutu momi ndeni kuso botola mutu momi abani ko lela o no moni ngai noko bani ko benga na ba téléphone noko moni tala kaka momi na ngai momi boy tu vois voilà mbala moko ba traiter des bouffons comprendre et voilà Tokomi Nasuka plus 10 mokil moma baotala au monde entier te belé tout donc malgré bébé J3 komi na quartier latin en tout cas courage massa et vous essayez mais kasi na pesi pe ba bonne chance bébé J3 Massalanga c'est bon nengo komi na quartier latin donc courage et belé c'est le scrum ils ont parcours ils ont trempe ils ont tremplin puis voilà oui c'est ça et on a le bien mokil moma botala yo ba junior mulele ba ndwango tout na biso go mais vina nga go belisha motema ya mère na biso si maman a dit donc na pesi ba mbote place ba ali non album il a très bien battu tout balingi ba so album na biso na plateforme si iTunes Spotify Deezer Amazon c'est ba kei ba beti kara ici c'est Paris ba so album c'est balingi na YouTube ba beti Mayas musique donc musique eza na kana suka donc voilà Mayas muto mde ba comme Mayas il y a un double STS mokoka voilà et voilà donc finesse to tourner ba clip awa tout plutôt ça peut théâtre awa donc voilà série na musique pe azali pe awa bobongisa si on a pire vie ngai to bongisa déjà et puis azu sur album azu si azu sur album j'adore tu beaucoup t'arrêter vous avez moi musique un junior toi qui na Canada papa na Preston Paola Schengen maman na Prince et c'est le scramier yo Albert Victor Loupepe elle a taba Versailles ça nous tient aux États-Unis d'Amérique. On est na zo bois qui la yo po et qui t'a ramené pas nao. Et bien sûr le vie qui non aux au moins là qu'on a repé ça mais on récupérer na ngai. OK Albert Loupepe. Albert Victor Loupepe. Albert Victor Loupepe. Albert Victor Loupepe, je t'en prie. Nazo bena 100 awa. Comme ça, yo zung sila ya ta dessin c'est le thème ngana ozwa 100 awa kasi yo ko pesa 100 ça va voilà merci beaucoup ça dit na remercier Hôtel Finesse na batune surtout basara awa et puis je remercie groupe balobi ya Mastor et puis groupe Soleil au ya Mastor et puis je remercie Gramayas c'est le Scram Poutine na batu nyon surtout oyo bono landa émission oyo ça dit to sande boulot biso nde zarane boulot bossa na tesco Guimalé la prince de la ville prince de la ville prince de la ville donc on a dit boss de la ville prince de la ville Guimalé là qui ne balobi c'est que vous avez ma prince de la ville c'est quoi coûte ça dans magasin il y a la coste pona bando pona wana na mboga c'est le peu umeli na mikili wana vande pas Loris la congolaise donc omoni ba mère to go bois raté na vie na biso to go négliger raté netinga Jackie Watunda Loris la congolaise ba mère wana donc ça dit que
tolala na bapale na bango tolia na bapropre frais na bango yango monaka balinga koboka bango mingi. C'est le hasard reconnaissant. Et puis encadre bana ngai et puis encadre foyer na ngai pour un moment en France. Donc voilà quoi, moi Jackie Watunda, Loris la Congolaise. Moi Jackie Watunda, Loris la Congolaise, prince de la ville. En tout cas moi mbaloyo hasard reconnaissant bozara toujours na bosimba ekaka. Ndenga mona osimbe la binoye. Musu to bossa na te mère na biso Lisette Lukangi. On a besoin Lisette Lukangi na pession mbote place sur ali. Malgré bataille belé. Vraiment merci na ba soutien. C'est na moni ba jimo ba komi ba 15 ans boy. Ba Simplice Aundu. Ouais. Ba Dajongwai là. Ba sœur na ba Chantal Wumba. Non, j'ai pas mal à battre dans tour en France hein. Amen. Ouais. Et ça lit bien mon robot. Des petits. Bah j'en cite l'anti-gigolo. Patrick Moulele. Non. Non, lui m'a pas aidé. Ok. Et ouais, voilà. Tu belle hein. Willy Mouchen. Bon, Willy a la fin à Bissau, voilà. Mais ngas qu'on a envoyé depuis kala wana vi na ngasita mtanda isanga boka Willy Mouchen. Mais c'est plus la peine. Koda mboka Willy Mouchen ngana na lete. Ngana na lete. Obi. Olia a vu mo bien. Yalinga gande ba choquer te. So da choquer au tambusa yo. Alinga ba droit biso to dérager. Voilà. Ah, Koda mboka code mondial Willy Mouchen. Vous avez fait na kati ya kala. Fimoara na François Linda Diangana 206 fibres optiques. Femme avec action. Et non, action. Donc Linda Diangana 206 fibres optiques. Femme avec option. Tu vois la pire petit nangai. Voilà, vous comprenez mon corps. Mes condoléances à Flabel Winnie et mes condoléances à Hélène Loulou La Rose, la père de grande-mère Naé, et pourquoi pas de Soussou, Nayo, Moutoyo, Nazo Talamikolo, Iso Salanga Mwapas, Nazo Lela, Torozana Matanga, Torolela. Donc, mes condoléances Nayo, Hélène Loulou La Rose, au père de grande-mère Nayo, mes condoléances Nayo, Gabriel Chada. Koufelaki, petit frère Nayo, donc tous ça de cœur Nayo, tous les la kamakas quoi. Herman Ampoyo, na monika c'est le. Pour des fois on a battu Balili la rêve, Balina love, Banada Kiat, Bakadija, Zumon, ba fimo, c'est-à-dire na éviter quoi. Bon, na mon monsieur Sili. Bon, ça va évidemment, na ngapi na kina maram na ngai. Mais pour l'album ici c'est Paris, le clip qui tourne, tout tourné, bon c'est plus là. Ok, ok, n'a pas besoin de des années. Pour le moment, il m'a dit que son